bandeko ezali pasi mingi vraiment ezali pasi na basi oto zali kolinga awa na poto ndeko na biso pati boya auti kotika biso kaka boye mwasi aza komona ndenge mobali azali kokata motema bandeko on a place kabenga ba pompier azali ko filmer toyebi te internet esali biso nini biso communauté congolaise vraiment bandeko ngai ndeko atiki biso kaka boye pasi na motema bandeko toyebaka pasi ni koto kolinga na vie te ba mwasi ya ko accompagner na moment pasi pe na moment ya bisengo botala oyo eli ndeko na biso pe na mwasi aza komona ndenge ndeko azali kokufa benga te ba pompier rien benga tambila rien mazo on attend ya ko filmer ndeko mobali pasi na motema vraiment pasi na motema ndeko mwasi otikali na charge moko na vie na yo impossible peut-être yo mtunza mbata kipemene pona kusungena madamba na pasi oyelaki kaso laki na sosola te oza kowela kola na bilengi ya internet o filme mobali ndenge aza komona pasi o par après olingai kosala nini na video wana apo olingai kosala nini mpona video wana ndenge mobali azali komona pasi o publie yango après olobaka etala ndenge azali komona pasi epa na ngai ndenge na filmaka ye pasi mingi bandeko na nga ndeko mobali ye akei pati boye atiki biso vraiment paix à son âme. Toutes nos condoléances à la famille Luboya. Mawa mingi bandeko nanga boye bandeko basi nini moi si ndoko ko soka na vie boye baka ndenge to ko vivre boye baka est-ce que moi si on atanga passe akosala nini moi si on atanga bisengo akosala nini bomoni boye linde na biso pati Luboya vraiment paix à son âme nzamba zo moni mona ye epe manakini ndeko moi te sika yo kozali nzamba kongola yo mais juste tanga bizali merci.